Nga wana okokende pa ite. Solo na lobi na bino boye. Bino pe bozali mayele mingi te. Boni. Bokoluka kaka bate ya bino mboka ya poto. Solo na ebisi bino. Poto ezali na H na yango ebongaka na bato. Deuxième H na troisième H T. Première H c'est bon. Netio, ce qui est poto. Dimela ngai. Okokende kokutana kaka na ba stress. Stress ezali na poto. Na Afrique boyebi yango te. Yo kupano ana mboka na yo. Kolula poto te. Tia batu bokonzi ya likolo. Tata kopambola yo. Kote ya te ba poche ya batu. Po otondisa libumu na ona estoma na yo. Nalobi keba la kombo ya tata na ngai. Keba lisusu. Songa yo mwana tata ujwa mbata mo kuna poche ya tata. Akozongisa ste dejo pesa kiye. Ya botu nanga ndini lisolo ya kamoko nouveauté news ya kamoko. Ya yo montando s'abonner pas dans ce mo bokenda kuno chaque jour. Ata na posa to kenda otika nzoto. To ana besoin ba voix na bino aba vie na bino. Pour s'abonner na Rock TV avec Mukadiata. Balobi ban Asie, ban Europe, ban Amérique, ban Océanie, ban mokili mobimba. Makambo tomode kuluka yango yi. Pour s'abonner sur petit news mo bona dans ce publier pour partager tes nande pour nous moi ici. Biloko sambu c'est aka le point ya mama boti. Le bon divertissement. C'est Franck TV. Bisonyo to s'abonner na Franck TV. Na Franck TV, bagaki ya kitoko, batietri ya kitoko, ya ba s'abonner aka na Franck TV. Nada. Pour s'abonner toujours zéro ezaka avec tout Kadiata. Abonnez-vous. Puis na Franck TV, c'est très en Milan. Ayuna. Accroche à moi. Ah de fou, oui. Amen. Si vous accrochez à Jésus, vous aurez du fruit même sans votre temps. Parce qu'il est le maître de temps et de circonstances. Il fait toutes choses bon à son temps. Il est notre Dieu. Nous croyons. Dieu va faire de grandes choses pour nous. Croyez à Dieu. Et Jésus a dit, croyez à Dieu. Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Si vous croyez en moi, vous aurez la vie éternelle. Amen. Bien-aimé, Dieu veut vous donner la vie éternelle. Il y a un chemin seulement, un seul chemin. C'est de croire en Jésus-Christ. Et si tu crois en Jésus-Christ, tu auras la vie éternelle. Et Dieu veut faire quelque chose. Fais bien. Dieu me dit, dans peu de temps, tu vas aller en Europe, là-bas. Amen. Amen. Et pour que, amen, que Dieu te bénisse. Amen. Et pour que tu ailles en Europe, il faut que tu sèmes cette costume. Alors de Dieu. C'est la vérité. C'est la vérité. Homme de Dieu. Homme de la foi. Bien-aimé, viens. L'Esprit de Dieu me dit, ma soeur, s'il te plaît. Oui, ma soeur. Bien-aimé, Dieu me dit, en peu de temps, la mort ne sera plus dans ta famille. Amen. Et pendant ce temps, Dieu va restaurer ta vie. Tu vas avoir un travail. Et ce travail-là va te permettre d'évoluer et d'aller de l'avant. Mais il y a une chose que tu dois faire. Tu cours derrière une femme d'autrui. Tu vas laisser ça. Et Dieu va te laisser. Amen. Ah, merci beaucoup. Que mon Dieu t'amène en Europe. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Allez, reçois la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Que mon Dieu t'aime. Ma soeur,
Dieu m'a montré beaucoup de choses sur ta vie. Dieu m'a montré que tu vas avoir un mariage heureux. Et ce mariage va enlever ta famille dans la pauvreté. Et dans ce mariage, tu auras 5 enfants. Mais ils seront jumelles. Cela veut dire tu vas avoir 2 enfants qui seront jumelles. Et le dernier enfant que tu vas avoir, il sera un garçon. Et ce garçon-là sera le Joseph de ta vie. Mais il y a une chose que Dieu, c'est Dieu là qui veut t'élever. Ne donne pas quelque chose gratuit. Si il nous a donné son fils Jésus-Christ comme victime expiatoire, c'est parce que nous croyons, c'est pour que nous croyions en lui. Et pour cette bénédiction que Dieu veut apporter dans ta vie, tu dois s'aimer l'Isaac de ta vie. Alléluia. Alléluia. Dieu veut t'élever. Dieu veut t'élever. Dieu veut te faire de grandes choses. Tu verras ce que Dieu est capable de faire. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Il t'a oint pour annoncer sa parole. Tu seras très bientôt un serviteur. Bonsoir. Mon frère, viens. Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie. Dieu me montre que tu n'auras pas une vie malheureuse. Tu vas avoir une vie heureuse. Va dans ta maison. Cherche l'offrande d'Isaac et amène ça ici. Dieu va faire de grandes choses. Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob. Mon frère n'a que ça. Que ta grâce descende dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Avec tout ce que votre Dieu fait dans ma vie, ça ne peut pas suffire. Mais si au moins, si dans votre permission, je peux vous amener chez moi, dans ma maison, avec mes parents, ça serait mieux parce qu'on a un espace là. Offrir à Dieu. Peu importe. Et ça, tu as $100. Il n'y a pas de souci. Ça va. Frère. Bon, c'est. Kende rapide, voilà, il y a un ango. Hein? On a prié pour nous. Il y a besoin de musique. Non, Kende Kaoya n'a pas de nazoté à son madame. Ça va, merci. Ah, c'est bon. Bien aimé, soki nzambe alakisi yo makambo okanga motema te. Amen. Frère, que mon Dieu t'amène en Amen. Frère, tu seras un grand serviteur de Dieu. Amen. Frère, tu ne seras plus dans la misère. Amen. Frère, na tiang na rito boy apera wasa ah apera
appelle WhatsApp. Na tiens na to boy appelle moto ndengwa ngala bi jo belo nini. Appelle à WhatsApp pour kaka na to loba. WhatsApp. Kazi mtabenga ngapo bikara. Oh. Bobala mamelize bikara. Tanga bengi shofene nchi kata tutale chao. Siko iloko na yibisio ufanda ndi kunwa chawa. Christelle. Aina ma chance. Akazian. Agence kala tu yeba ka agence ya PMI. Mais bino bukumcha nyosho agence. Akizo c'est $50 le batindele pa tantije ki mamona. Ouais Paris. Tantije ki mamona. Il batindele $50. Ukajo yangu yoza ya chale. Lord. Mama na bino tia kufi ngana tikana kuboya kulinga mwashi mshushu pona yeba kake bambanda banyokula kamingi bana bambanda. Ngaki bukola bien, bujala bien. Mais na kono kumona ko c'est comme si on dirait na sali mchala pour. Mais oui, lor bukoli déjà. Muninga na yubu kola na yubu tanga na esinti ambashi. Lelo asali nini na ya ba cosmétique ba beauté bana bashi diva cosmétique. Voilà ba maquillage bana bachi. Vous avez âge mo bukoli na yubu tanga na yuba classe. Mais l'autre, il y a comme responsable, il y a le qui comme responsable. Hein? N'a pas la pousse à la monnaie. Eh, mon bal yawa, ayo kota, ayo bal alors, mon bal yawa, ayo bal Christelle. N'a pas la pousse à la monnaie. Puis on joue mon entending. Papa, tu vas la tana biso. Bala so, il bala ba forcer à moteur. So ba forcer li bala ko bala pendoki. Nini? O ko bala pendoki. Ngala bino na forcer bino mu forcer ba. To ko bala na biso papa. Ko bala mala kuite, mais ko bala bu. Papa, ko des na poso, comme na poso to lo pa noa. Mama. Ya ona uto mona, ba yibi mbongo ngo. Nina ngoka te. Mbongo tanti jaquette ndeli biso wana. Na ma voix c'est que le petit atelanga moi quelque chose na zui. Yeye na zui mbongo retour na nga. Na kutenga prophète papa. Moni kolela nyoso yozo lela ko biso tozo pala te o to sa elo papa. Kolela no lisuke. Prophète na tali singa nyoso na kata ndoto na ngambo bimba na nga ya famille na biso ndoto. Ande to bonga. Atari sio nyoso jana kata ndoto. Kacha moni umtakale. Atari sio nyoso jana ndoto na chema moni umtakale. Prophétie. Alors bini na mona, lobina nini wa prophète ngwa. Ndeke na ndima na nga ngoti. Non, tantine, s'il vous plaît, tantine vient parce que na mon école troupement battu ba oteya et tout. Nga, oh oui, viens. Na prochain plus on a une place pour bazalaki. Na voilà kisanga. O bala. Non, vous te bana 5. Na kati na bana mapasa. Papa ya suko selinga malamu ezali. Mwana na bota mbali wana suko. Tobo na partir na ye. Kacho na ye. Ye pe côté professionnel. Yo bonga kana mwana shuka. Bon bala nyoso 4 nyo kwa mala ba. Non, zo nanga mobala bien. Mobali wana obongisa ninga me mwana na o wana. Aoye na maso bénédiction musu. Vous avez meilleur prophète. Eza ko kesa numéro te ngane na yebo na ine na invité ke ya ana katanda ko mais non abi comme ote ya ma kata prière ezate. Nana yo zo bino kato. Papa toki. Vous j'ai la chocolat. Papa chocolat. Nana chocolat. Papa toki na nous papa ça ka bo ni on te do ba mama. C'est un professeur yo nga chocolat pe kamite. Tala mbito ko ukanga. Libala te. Kama bo ka rapport. O jana ka rapport. Papa, baby, bazana, par contre, papa. So pourquoi hier on chambre. Yo tolo makambi ya mabala Christelle tu kito kala. Papa nanga ya déjà là. L'autre peut pas bala nana longwa. Papa la opala na déjà papa. Ozo nchulishina kama baya mbe. C'est pas moi qui yaka. Attention. Moi qui yaka. Je vois un esprit en toi. Zali kama mulimo mokati na yo. Un esprit de banditisme. Mulimo moko pena mugulu penza. Et si tu ne fais pas attention, cet esprit-là va t'amener dans la débauche. Et dans la débauche, tu vas avoir une grossesse qui va t'amener à la mort. Va demander à ta maman de te donner $50 et je vais prier pour toi. Kanga monoko na yo, $50 ani.
olingi obanda mombongo tala bozali kolia mbongo na kombo ya tata na ngai kokomisa mosala ya tata to liloba ya tata mombongo na yo te tala obengi yango kope tala papa na bengi yo na bino pe ngana $20 no l'air ngana $20 yoka bokondane ete fote ezali pe ya bino fote ezali pe ya bino ndenge nini zela wana okokende pai te solo nalobi na bino boye bino mpe bozali mayele mingi te boni bokoluka kaka bateya bino mboka ya poto solo nayebisi bino poto ezali na age na yango ebongaka na bato deuxième age na troisième age te première age c'est bon neti yo soki okei poto ndimela ngai okokende kokutana kaka na bastress stress ezali na poto na afrique boyebi yango te yo kufano awa na mboka na yo kolula poto te teya batu bokonzi ya likolo tata akopambola yo koteya te baposhe ya batu mpo otondisa libumu na yo na estoma na yo nalobi kebala kombo ya tata na ngai keba lisusu shonga yo mwana tata uzwa mbata moko na kocha tata akozongisa te deja opesaki ye ici mpona biso bato banzoto mike tokokende poto to te bino te bokei poto soki ozali na yo moto ya mokie okokufa kaka moto ya mokie lokola Anse Luzolo profesi ezali mabe te kasi botala lolengi bazali kopesa yango apesi bino profesi en masse alobi na moto moko te yo moko nde olati likambo yango bazali kokabola bafamille na bino bakangi bamama na bino bandoki na batata na bino mpo bofongolaki matoi koyoka bango bolongo awa bino mpe batata na bamama na bino boyoki ngai soki obonzelaki yango mitali yo akolata yango na cheche mpo bozali mayele mingi te soki osinyaki mokanda na ye wana malamu ngai nayaki kaka mpo na kobikisa makanisi na bino oyo ezali na makasi ya landa ngai ne touchez pas mes ouais, tout aux ânes. ya botunanga nini lisolo yaka moko nouveauté news yaka moko yayo motanzo s'abonner pas garçon mo bokenda kuno chaque jour ata na posa to kenda otika nzoto to ana besoin ba voix na bino aba vie na bino pour s'abonner na Rock TV avec Bukadiata balobi ban Asie ban Europe ban Amérique ban Océanie bana mokili mobimba makambo tomonde kuluka yango yi ko s'abonner sur petit news mo bona dans ce publier ya ko partager te na ndeko na moi ici biloko sambuse aka lokwa ya mama Bolti le bon divertissement c'est Franck biso nyonso to s'abonner na Franck TV na Franck TV bagaki ya kitoko batietri ya kitoko ya basabona aka na Franck TV nada usabonner toujours zéro ezaka avec Tutu Kadiata. Abonnez-vous. Puis na Franck TV, c'est très en Milan. Ayuna.